namo kurera namo. Hello, coucou, bonjour. Mbote mingi na bino studio na mama ile anit. La personne va mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi. Maluka imoya. J'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe azobatela la biso kana na bakaite bola ko keza habitude était mais grâce ya Nzambe sokoza malamu santé malamu yema na kukumisa Nzambe kopesa Nzambe merci parce que vie oyo ezalaka ya bisite. Merci mingi na besi tuba bolinga mama Eliane tu bino ba ko bodisuka tana bino pona kotala to pona koyoka wa bino mama Eliane ni tu na bino bino matondo pina lobi accent sana. Mimi na lobaki sokoza mutakanda kotala ngai te poko sepela bana ngai te o somo loza fana tikira mote kotala te somo ko mutamote mabololo moto. Voilà. Les lots, on a la makusa na émission une femme dans la cuisine. Tout à l'heure, notre comme Sabino qui nazo ya bande ko na biso ya mwasi na kombo ya mama Fanny Tamba. Fanny Tamba. Mama Fanny Tamba les lots na kati émission na biso na kati ya makusa une femme dans la cuisine. Biso surtout aux ba congolais. Kasto za batu na batu bazana eleli na bango, batu na batu bazana biloko balinga kolia. On apprend tous les jours, biso to yeba kanyo surtout te, to za kana posa, to za mama Eliane za ouverte, ce monde qui okoko apprendre de l'eau comme moko ko sunga, bato batala kabiso na Eliane tu TV. Ce qu'on ko même vraiment un plus la porte elle est grandement ouverte pour na montenir son montagne mukasi mo fitide. Voilà, donc dans les lots to za bon na mama Fanny Tamba na kati ya émission na biso une femme dans la cuisine, mama lelo akosela biso et le bouya Missili na episa kibino ce qui botala ki vidéo précédente de ce que maman Fanny a reçu sur Missili. Ma Fanny. Bonjour maman. Bonjour maman Eliane. Ma Fanny. Merci de moi mbinga na Ça va hein? Oui. Parce que mbote na ba linga ngai bo ba ko linga pe yo. Ma Fanny Tamba. Ye wana mama Fanny Tamba. Na pesi mbote na bandeko nyonso toujours parler mingi surtout na jeunesse pour ba jeune mingi ba obala ba congolais bazo ba kolamba biloko mboka na biso te to bika te ki o mulu ba fala ba pondo mai mai te mona Congo oyeba kolamba pondo mai mai oyeba kolamba misili oyeba kolamba ngai oyeba kolamba biloko nyonso voilà et voilà lelo toye to sala ngai mosaka na nyamazamba na mais okocha pesa umbisa kwa na kati nyoso nizaka nyama na mbisi na oche nyoso place moko buno koyeba na misa Na nesa ka. bakase go bumo pesa nini simama buno ngo na mesa po muno ko mtebi eko meka Kata baka. voilà tape na mo beefsteak na biso ndeka ezalaka bale biso tala ka so misa ko lia liboko moko te papa pe to kochela bomba sani moko te Exactement. bali papa fait Ma Fanny. 3 mois 4 Ngala zo poussa na parce que nazo poussa la exception que na biloko ko nyoso ozo sala maman. che ngai nanga na che ngai na tokisika ndeza kana che matungulu na ai mbisi ya ngai yango yo bo bandiaka nzombo bayebi eza moto moko o eza mboto voilà po tolamba biloko mibale tolamba misili tolamba ngona mboto ngai tocha musaka voilà oza onyo na bisoka ndenge ezalaka misili tochaka ka mwa dakatini mwa mukie mwa mukie misili eza lokwa dongo donc ezo soigner mikuwa ezo soigner eloko nyonso misili yango misili voilà tu banota misili maman misili yango yo tokati yango mobimba nango ndenge ezalaka yango yo ba jeune botalaka bien ok le bala boyo mbala ya mutaba ndundu tele bala be bazo ki ba famille ba komi ko louer mutu po alamba biloko ya mboka ya solo ozomona mais ko misile ko za ka nzete boui ozobuka no kaka place oyo moni ko makasi o arrêter omoni asko ko makasi na tiki ok voilà
na continuer lisusu nazobuka place oyo namoni eza makasi na tiki voilà misili ezosoigne bamaladi mpe ebele eza kaka te bolia kaka o ngombe nini te biloko pondu eza yango moins cher mélange à légumes mélange à légumes donc na dire olamba penza misili na okitoko eza te esala ba 50 euros bani oyo nyonso eza makasi donc eke poubelle toza su na mwa mokubi na biso nde kaka biso to bata bandundu ti mais mokubi mpe na nzete na ona ya mbuma mais epesa ye metela nga bata papa edodia na mbote yoka solo bafungoli yango boesolo ezobeta bosiko tocyangola kata misili ok mais nani mafani mais mokubi oyo biso totyaka yango na pondu ezalaka na solo kitoko okotya na misili okotya na misili na mosaka totya te parce que voilà so eza nyama zamba te na mosaka te mpo mosaka aza eza na gu na ye mosaka aza na gu nango totya ye mbisa okauka totya ye susu na nyama oyo na kata mosaka okota mwa bapipi la vere ya minene baaubergine oyo mpe eza ka légume nyonso ekotaka kata mosaka mwa dakatine oyo bango babenga pas d'arachide ça vient du Congo oyo totyango na kata misili mpo misili nyonso oyo tolia eza bio na bio la bonne nourriture ekota ndembi ekoti tomate frais donc ndembi na ngai yango na bongisi tomate frais na ngai otina ngana kiosoma ndembi nalakisa ye bango tinga bine naza boye mafani atini ngana kende kosoma ndembi mwasi fona babikoso na ndembi ndembi ezanga te na matungulu nzungu moko cheta 3-4 matungulu obati ndembi na yo ocheni kisa libale ezaka te kisa libale eza nde koyeba kosala yango wana penza yango wana voilà mama ok d'accord wana siko tozomona okobandaka siko na nini na moto ndenge ozawa na moto siko na obanda no na ngai nanga na mosaka mpo lota misili esukama natie deya ngai nanga natya mbisi natya biloko nyonso apres etoka na bomona na moto ndenge etoki d'accord mama voilà atutale ok mama Fani d'accord siko namoni oza soki na bilubu mibale ya kosala okobanda na elubu nini wana bilubu mibale na ngai ya kosala natie deja ngai na ngai na ototokisa natie na nzungu natie baai na ngai ai na otya na ngai ya mibimba bwi mpo nakobroye yango na lutu natie bapipi na ngai ya vere na nzete parce ke oka bainvité na biso lea mosusu baliaka pima te mpo kaka epesa odeur pimbo ya bien sikoyo na bando okata nyama na nga natie ngai na ngai nyama na nga na otokisa te na okata ngo kabu donc eza nango frais nazokata eza viande fumée viande fumée tala kaka biso mboka na biso nyama zamba eza mwa pasi voilà yo otiki shasa oyo na nyama zamba te nyama zamba na ye nango meza ya mesi tamba tika papa lia tika lia mutu amemanga na poto lobano nani mashere likolo nango omisa tata tozana noko na poto oteninga rigia te pano bateni eselo te kalikambo solo boya lokuta na kati nyama nga mwende na okata nyama na tie nyama nyonso na moto kote ya mikuwa pe yaka bien po na mosaka malheureusement bamongo baya te bamongo balingaka boye na mosaka balina likemba biso tonaso bato bandununga akoma na moluba otyeka mokwangu nabakisi su onio na ngai na kati ya ngai na ngai natie onio natie pipi na nga vere oyo mosusu ezalaka na kokata yango mpe oyo aswaka na ye te aswaka te bakisi su onio kokata no ndenge olingi me nga sikoyo na biloko aswasi boye naningaka mingi nakata yango mpe ezala mwa fin bongo kata matungulu nanga biloko matungulu mpe eza légume nga kutu modele alielaka yango eza légume koyeba kola voilà wana komotya tomate no ya mbuma wana kola ngala tomate ya mbuma tomate frais yango ka wana na yo ozwi mwa tomate eza mwa elembi mwa mokie oyo nazwi ya bien ozwi ya kitoko makasi tie tomate na yo mosaki eza te ke otokisa nyama kalinga nyama asala boye te otie biloko no nyonso mbala moko okotya mpe fedo outi mosala otie na moto okozwa dushe
Voilà. Les on bela yo pozo zo douche on les aussi sa table pesami. Donc papa ya boli na bino ça. Voilà. Poto to yebika. Ma fani le ba moi oloba na moi semi mona baba mama to bandoko yo katazo ba ma ti kabato batala kabiso ba makambuti. Ka ya mete na ngaba ta papa de nazo katela mienne. Nazo ba malembe. D'accord. On a matavoli. Matavoli ya. Na kada siso katanya malanga na che tomate mais tomate bozo o eza ya elembi mo mukie. Lokwa biloko eza ngona che na ka mi bale, ndembi na nga matungulu na nga ai na nga. Siko na komi na mbisi. OK. Mais siko oyo che na moto bando bela avant que na mbisi bien ndenge nini. Te no che biloko nyoso mbala moko. D'accord. Mbisi ezokota awa. Mbisi ekota awa. Na no ya denzungu. D'accord, maman. Voilà. On va bien un nzombo. Mais c'est kitoko. On va bien tout nzombo tenga na moteke na liaka mbutu. Mais nzombo tozu passer. Ngalinga nzombo papa ne. Mafani. Loba sikoyo oyo nzombo na yo. Nzombo ya moto moko. Ya moto moko. Muka ndeza sikati. Voilà. Nzombo na nga na kate mi non kate mi kemikete lokwa na nyama na nga de na cheka 3 places. OK. Voilà. Na che 3 places. Voilà. Voilà, na che nzombo na nga bona che pipi la vert na nga. Na mo likolo po amonana apanza na te. Na che Oui. Wa lingi moko nini ope eza légumes kaya nini na chi moi solo to bengi auberge to bengi aubergine ya vert na chi moi solo na kacha moi 2 po akota moi saveur na kati na moni solo uteki na ngishasa no kate mo bimba te cheka pembeni azala pembeni ya pilipili no yebaki aubergine ozo toke na sani ozo yebaki azala ki pembeni na pilipili. OK. Voilà. D'accord, maman. En tout cas, pour la précision. Vous avez la précision, hein? Voilà. Oh là là. Bisson de l'équipe des bélés. Oui, bien, ya. Bien manger, c'est le début du bonheur. Pour qui t'en as raté? Quand tu as bergine dans la oyo, aza moi mpandi moto nge peli. Ndeka kezala kama c'est fola malama ki bon voilà. Taka, moi lamba pour propriété zalaka toujours bopeto eleka. C'est ça maman. Voilà to moni ningo cheblo konyo so cheba cube mais na mono chemo ngwa te na cheka cube kaka. D'accord. OK. So lamba ni sa ba poil na banzungu ya baboye il faut ko balola parce que elamba no moto na yebisi yo mwana moko ngaka bato batala kanga mo na Belgique abenga mama teka nini mosho na mopanzi oya kozika ye kutabi mama oya kozika ngabi ngoyo azokanisa mama bango ngola mangalo talibaya yango te o po benda ka wana kitaiza baza ka po benda mwamba. OK. Bilo na biso nyonso totie tosala na biso so li musaka ya kisasa sali mais oyo talaka to bata misala uya kasusi mbaka sala kabuye ochono ka boîte moko ni nzungu wa muneno achana ka boîte moko ya mukie déjà plus de na kati eza kibele c'est kibele. Voilà. On ressent quand la maman est tiède pour dans ça on a pas lancé la sauce là. Oui. La mai ezwa nzungu te mai faut chaka na ba coin. Ochena basuka ezwa likola biloko na wote. OK. Voilà. OK de vers na ya mai. Kombo nango zipa mofunu. Voilà. Oli. C'est bon. C'est on va c'est bon, hein? Voilà, c'est fait de l'oreille zali. Maintenant, c'est bien sûr. Vous avez checké déjà? On a checké des faits, c'est bon. C'est bon alors. Si on a lu comme un zoom, mon quoi ya mukie. Na tout ça mis ici. D'accord, maman. Bon, explication ni ça maman pesi biso na biloko azola ba oyo. Maman Fanny Tamba. Mais sikoyo nde eza mama na likambo eloko tobengi misili. Mama Fanny soki la soso ndenge nini basalaka misili. Ma Fanny.
bon nde tobandaki na ebandeli misili nanga nakataki natie na mai ekita mwa eza ngo na zelo te me evandaka ezwa mwa mai siko natie mwa mai nanga mesure ya mokie natie mwa bicarbonate une petite cuillère à café. D'accord maman. Juste une petite cuillère à café pour elembisa ngo voilà. Cuillère kande totie boye. Cuillère moko kaka voilà eza nango nini te oluka oyo eponda limbondo te oyo eza misili alembaka mwa mokie. Ok voilà après misili nanga nasukoli yango bien propre natali basalite nyonso na kati na bandi sikoyo kotia na nzungu nanga oyo otie na mai na yo vinaigre na yo na mai après natie misili na ngai nasukoli yango bien 2 ou 3 fois eutaka zamba toboyi te sukoli yango mo ndenge oyo oblo yana walingi ya maona waka masivi mapata yana we yana ela buka yango parce que bana bandu beke diaka bia mai na sukoli na tie vinaigre parce que na tie na moto leta yazotoka oyo mosaka na biso evanda na noa voilà misili ya mwana okuna na koto je sais mbale ozipa na yango me na otalaka yango mpo abimisaka mousse moko grave. Ok voilà nzungu nanga sikoyo na olambela wapi nzungu nanga na olambela yango oyo natie misili oyo mosela sauce nanga ya misili. D'accord ok sauce nanga ya misili. Voilà maman. Azotoka na ye kaka fa toka lemba. Oui. Il faut toka lemba. Boto tche de quoi tu sais que déjà bicarbonate. Akoumi na ni penza te. D'accord. Tu m'as pas dit que parce que adum sa mousse. Toujours eloko mupandi parce que la mama omoko mupa ekokanga yo ozi ki maman regretter au combien nzambe mama tika. Voilà. Ma Fanny, et puis c'est mousse. Mousse, on a eu ça et bien non. Les tochés bicarbonate fait sa mousse. Oui, oui. Bateau yo mamelia no oyo. Bateau on est bazaka anémique. Oui. Bakoki ndepon biso mayo to ko utiliser en côté. OK. Bateau bazaka anémique bakoki pe bazu mayo ba tient na frais. Pour mayo mona weza la rouge. Oui. Bateau bazaka anémique o tient na frais au mélango. OK. Ils ont samakila mbango po misili eza penza. Donc aliment moko légumes moko eza fait na protéine ya makasi. Voilà. Ya no makasi. OK. Voilà. Utika na ye atoka na ye kaka. D'accord. Saka na biso. Na moya ko tshai lutu te to tike ka atoka na obu. Kaka boye. Biso makasi kana ningisa nzungu. Po azika te. Wow. Donc kulambeza kana mwele. Elengi mama. Encore ça aller encore maman là au présidentiel. On se la met là mon conseil là. On la met là mon conseil. Suka. Biso na to bandi loba mama. Oh musaka na biso nde to chaki. To lesko to tala ngoso ki e bando kanga ma ou bien ko mbisi nyoso akota na musaka. Okote mabote mon liboko. Kona tozo nzungu bien par rapport au logo. Nini os nini aïe. Oui. Tu écraser moi aïe. Matungulu kabela na kati. Ba aïe na biso bonde tozo fina aïe azo suka salembi afina na lembala mo. O broyer kaka. Oui. Aïe ça peut bien makasi na biloko. Si. Voilà, tomate na tsolde ezalaki moni ezobela neti mopanzi moko. Tshai mo boye. Ko ngai ya kangama na se. Nambalola Kilebu. Bonde na oning sala mopanzi na kati na bike na pilipili na aubergine na don simba mote. OK. Na finalement ba tomate na nga malembe ka po na chaki on ya frais na aïe na nga. Baluka na kati autokane na lupu azana no mobesu. Oui. Aubergine na ngaza likolo awa pipi na ngaza likolo bozala wana. Donc biloko ba police ozo surveiller nzu. Voilà.
nani o bakanga bato nzela babengaka babengaka ya kini baroulage osiko baroulage na ngai batie beto na likolo baotala baokengela quartier. Ok, voilà. D'accord. Ah, puis misili na oyo wana ezoto. Misili na nga lembaka na ye tomeka mungu asiko te atoka nanu. Ok, voilà. Voilà, mafani nzungu obongisi tomoni otishe biloko awa na kati oignon na nga na ndembi na mwa kibe na tomate frais na otya ye atoka mwa mokie lokola misili na nga sa alembi misili omo nde nalobaki te naotya kuna mai oyo eyaka bien mpona bato baza ndemi aolongola mai wana atie na verre omeli no verre moko nde eza boye mpona tyango mwa mai ya pio. Je vais puis kuna na bicarbonate na lapona na osala ngo osala sauce kuna moni mai ya rouge yango nde makasi mpona bato oyo baza problème anémique. Ok, oyo baa na problème anémique otyonoka na verre sans sel omeli na ok, voilà. Donc nakoboya bato mosusu baekrase yango na liboka nakona koekrase yango kaka na maboko. D'accord. yango na ekrase ya mwa froide. D'accord. Mafani tokobanomela bakamata mbongo nana vie na mwa moyibi mpe aso azalaki alinga kolia kasi asalika bien aoyoko andolola ekotiko osala sauce no osala sauce na ngai ya misili donc ngai ayekaka kosupa ebongo oyo nini oyo bambele oyaki nango oyo kuna okusa ana monelo pake oyo eza monelo ndaka bato biso to basente mameliane toyaka na ndaka moto maboko kamba toyaka na ndaka moto fozala na mwa nazoki na ngai ebele te olingi moto mingi ya clinique. Merci. Ah là là. Cadeau batala. Cadeau batala ka. En tout cas ba mindele batala surtout ba américain. Mais quand on peut se cadeau batala cadeau batala keza cadeau nini. Ils en font des lego. Voilà pour. C'est bon, ma fille l'équipe parfait nationale maman. Tiens on a d'autres carab 2 jours et la maison evandika na bien. Na le bien. Wala kasi papa na bomi papa ti. Wala sio kuna choka na mtoto. Wala ni papa cheza mbi. Ya. Wala na bomi papa ti. Wala na bomi. Toujours na chapana ki. Wala mafuta. Wala sio kuna poko Maman merci beaucoup vraiment. Sois béni hein. Merci. Yenda ko ya binga déjà. Sois béni. Non ya absolument argenté. Aucune moyen de la souka moto. Aboyemi. On a ba moto. Ça sent bon. On peut appeler comme une bachaka. Encore clinique L'Oréal on va mettre l'Oréal dans ta kilo. Kaya moi là je dis ça. Moi on a dit ça. Moi on a dit ça. Des longues jambes. La belle des belles, la plus belle. Parce que tu babika maman ni mameliani. Bokokana na bilongi na tala lokolo kwa mama na. Yo sina ta minyo mona minino kwa tata.
Maman, si on pas maman Kolote. Maman Kolote, Souka. Alors là, merci beaucoup. Hein. Ah, bah, il y a un cadeau dans en tout cas, ça fait du bien. Oh là là. Merci. On a beaucoup de gâteaux. Alors, maman. Ma famille. Il y a mis Sylvie là. Voilà. Et ben, bon, moi, je recommande bien. Merci maman, merci maman. Merci, la nouveau oreille. On apprend tous les jours. C'est la montée de ce bureau. On a pas la journée. Merci. Qui est royal. Merci. Voilà, à la santé. C'est déjà bien la crème de cassis. Très bien. Très bien. Voilà. Comme il dit. Grâce à la crème de cassis. Maman n'a pas eu pour l'ambaye. Ça, si on a pas eu, il est obligé de la caméra, le père n'a été en formation, tout le monde a formation. Formation pesant. Est-ce qu'on a des formations au temps? Est-ce qu'on a aucun mot pété? On a les cafés manioko. Ah, manioko. Et ça? On a aucun mot, tu n'as pas moi pour te aller à casser. Et il y a des mots. Quelque chose à me casser. On a ces mots, la formation. On a les quoi? On a formation. Si? On a crème de cassis. On a crème de cassis souvent. On a casson à qui vous faites le comment mélanger la tonique. Parce que tonique au Gabon. Et j'ai où est-ce qu'on a mangé bien la crème de cassis. Il est bien en affaire. Oh, puis ça va t'en bon te lire la champagne. Maman là. Mais là champagne le tambour. C'est la champagne. On a la champagne. Réunion Bouti Portugal. Eh, tout est Portugal. Papa. Quand c'est une réunion dans il y a un couple. Donc on a réunion la plus parce que tu as un couple. Tu as réunion un couple. Tout le monde c'est déjà pour la Saint-Valentin 2025, tu as vu que non, tu es au Portugal. Tu prépares un mot, tu es au Portugal. Tu es le 12 février, tu es le 16 février. Tu es au Tamboli, tu es dans un bateau. Tu es dans Vasco de Gama. Tu es dans Lisbonne. Tu es dans Vasco de Gama. Tu es dans le monument de Christ roi. Après, tu es vraiment. C'est un Valentin qui est toko, tu sais, déjà. Hôtel la maison directement petit déjeuner. Il faut un petit déjeuner. C'est pour ça que j'ai compris. Non, il faut faire ça. C'est pour ça qu'il a dit là. C'est pour l'hôtel, c'est ça. Tu es dans un hôtel. Dans un hôtel, tu es dans Lisbonne. Hôtel bon, la petit déjeuner, puis la carte. Hôtel, ce soit aux yeux, au foot avec petit ou sans petit déjeuner. Ouais, les araignées. Donc, c'est ce que tu veux, c'est qui bon, tu as dit ça. Voilà. Tu préfères aussi réunir un couple parce que tu papa qui est à gauche, la mère qui est à droite. Tu es un couple, toi, c'est la mort. 4 ans, l'année prochaine, ça va finir 5 ans. Alors, dans 5 ans, on a la canisse. Ma bonne, c'est ça, Nanzela. Zambayoka. Ma bonne, c'est ça, Nanzela. 4 ans, hein? Et tu as pour un biseau. Nanga la fondatrice. Ils ont qu'il fête qui 22e anniversaire. Wow! 22 ans.
biso mpe ezalaki soki oza na ndako te napesi moto asuka napesi biso moto liboso voilà très bien totala bon mafani loba nano awa obandi ko misili nange elembi na bandi sikoyo kobwa yango moke na maboko mpo omoni kaka na poto toya otuta boyoka voisin abengeli biso mbila otuta biso liboka na biso liboka liboka esa mwa mindondo mameli ndoko asa lembi na ye tia liboko to mpo liboko no emona na makasi maboko nanga na liboko no te liboko emona na poto na misili emona na liboko donc misili kosukolaka maboko ma cuisine moko maboko asiko ozofina ozofina mwa panza na mwa mokie d'accord protéine ezali ayosakana te protéine makasi koto kuna sosi nanga azobela fungola sosi nanga nafungola fungola sosi nanga azobela sosi ya misili saka deja sakomine na suka sosi ya misili nakotia dakatine nanga mpe atokaka afoma moke wana apres nazomokubi nanga na tie na voilà atokanisi mpana mofinanga mofiniko totiki yango nde ezalaka osali sauce nango lokwa sauce ya madesu ok par contre madesu otya tomate pele na concentré oyo otyaka pele frais d'accord voilà otye mwa l'huile no ndambu talaka tokoma boya baluile ebele mpo ya cholestérol et tout ça et tout otie kaka ndambu mpo ekanga nzungu te otie tomati na yo ndembi ezangaka te na biloko ya kolamba suka ndembi matungulu mibale na yo tie ya minene ndembi na yo ai na yo feuille de laurier nga sikoyo babiloko ya bwenanga mbala bamuskadi te mafani olobi sikoyo ozotya donc na sisi kobwaye misili nanga sosi nanga nde ka na lipsia bino ezotoka kaka ti sikoyo ale omoni basénégalais moko balambaka chep na bango batiaka mwa likayabu mokosikoo na misili natiaka mwa likayabu oyo eza makayabu ezalaka bitoyi basali na mboto osko basali na ngolo nakotika boye naopanze te nakoyi mpe na kati na ngango me nalingi nango kokata ete azalaka ya bongo natie na kati wana apale nazwi mbisi nanga natie na misili wana natie na misili te mbisi kaka na mbisi kaka mbisi babika kolamba soza moto aketana na olamba biloko bien te kolamba talibo makasi bato tobengisi na poteloni basala biso mpona lia mbongo na mbona yebisi nango ya 20 euro ezala bendondo ya nini olia mama baola mokate mama bi eza ya nzambe eza ya biso te vala mafani atona biftek na biso to assaisonne ka ai na moutarde ai kaka na moutarde na mwa bouillon osaisonne biftek na yo sikoyo sauce na biso ya misili misili yango nde makambo misili yango nde makambo osala sauce ne loko osala sauce ya madesu mais na tomate frais na répété so na tomate frais kosala yango na madesu olamba ye na tomate ya linzanza na ya mbuma oyo te oyo ozotya kaka tomate kaka ya frais mo mpe mbisi kaka ya kokauka boye na tomate ya frais ezalaka bien mais oyo sikoyo biso eza système ka tobai nde tosala misili batie mwa mbalanga nde ezopanzanaka malembe sosi nanga madesu esebelaki ya misili ale mbisi nanga mpe natie sikoyo nali nabwaka misili nanga na kati nasikoyo na maboko nandoboka moni misili yango nandobwaki na kati na bandi kotya il faut opanzaka ye mpo azalaka mibimba mpo akota mwa mungwa na kati ozopanzika de voilà eza trop important babiloko bana biso bazobala sikoyo babokilo bayandi bazokende balue mutu mpo alambela bango ok otalaka mameliandi na kati ya video olandi ka nde babandaki yo mpo olamba oyoka oleki kutu na bato wana mosusu mwana kongo nyonso fo ayeba biloko ya kongo nde balamba yango voilà nga nayebi nde balamba aponda mai nayebi nde bakalingela la mer ekauka mpo molu balekisa fufu
siko nga pe na muteke na ebinde na olia ngai mais na sali yango na sorti na nga na tie mwa musaka na tie mwa bulu voilà mutu pe susu aza misili eza pe ka bayanzi te na bayaka na banani baliaka ngo na bayana olingiama yangiama liaka ngo biloko yango alambelaki ete mapata voilà yangiama liaka ngo te omoni nde aza bongo ye mpe aza na bio akonuna lelo te mpo aliaka bio aonuna te lelo te mpo aza na bio akonuna te ye aliaka mpe misili ya bukuta yango gros yo ozoke elia basurgele azolia mpe ya bio mikungu misili mindindi mpe wana prochainement tokolamba yango d'accord voilà misili na biso tobroye yango totie na nzungu mama biso ekotya eza repas 4 jours suka ya tolia yalobi eza ya nzambe totie misili na biso na baloli esiko abaluka na mbisi mpo aza biloko ya nguba nde kaka ezalaka abaluka na mbisi bato mosusu baotyaka banguba ebele bato mosusu mpe baboya na bango banguba ebele moi ndenge asali asali lokwa afumbwa olambi ye na mbisi makasi kaka ngo mai ok makasi na kotya mai ngo mai motie kaka d'accord voilà otya mai nao azwa sosa mbisi te na si na baloli ye voilà mbisi batiaki kaka mopanzi mai mai batiaka kaka mopanzi oyo mpe ya repas na biso ya lelo tosali bajeune bana na biso bazobala bamibali balingi bayeba biloko ya mboka na bango donc misili yango wana tosaliwe moto kota pa mama eliani tokendo tala ndenge ni basalaki misili ndenge basalaki ngai siko oyo mpe susu talaka baliaki eloko moko te tosali mwa biftek na biso ndeka ezalaka nyama ezalaka na makili ebele nyama frais fo balola ye mpenza makili wana nyonso akauka exactement voilà likolo nango kaka champagne likolo ya champagne ezongi et voilà biloko yango wana elama ebongo na maboko ya mama Fanny Tamba misili yango oyo nde bomoni achango ya mwamba ebongo mbisi ezawa mama yake na mama eloba biso baswahili mbisi ezawa nayebisi bino mafani balola tati bande bomona ata mbisi yametelanga bato papa edodi ya wakana mona mbisi ezawa eza koketana na te mbisi eza koketana na awa eza te eloko eza na vitamine moko bongo balolela biso mpe nano awa mpe nano mama ye mosaka oyo bien manger c'est le début du bonheur faut bien manger mama ke na mama misuni na ngaingaezanga te mwa solo suka mwa vert mabelienne tolala wao tosuka tokolala mama kuna tochobongo toza na viande mama toza kosa moi steak eza wana soko oza yango posa ale yango wana en tout cas mama Fanny ape na mopanzi toza na pastèque na biso so tosukole toza na dessert na biso to se servir mama tolia bon appétit tozo entre tomela mpe champagne na biso la vie ne nous appartient pas. Apesa bato bazangi na minute oyo. Apesa bango penza. Soto zuya kolia bato bazuite nzamba. Akanisela bango, merci maman. Voilà, bon appétit. Merci. Je vais linga boye kolia na baninga. Bon appétit maman. Musunu eza na sede. Suka. Ezo mona na kaka. Pilipili. Mama yake na mama na sio maboko ile na maboko ile maboko mama pa ndiki bongo kati kama ile angati ngai kila ngai voilà voilà na se servir. Tuko na ngai yango wana. Mama
a beaucoup de pour ça fourchette. C'est ça. On va faire mon souni. Souni. Eh, on a ma mettre un souni. Voilà, bien manger, c'est le début du bonheur. Aubergine, hein? Voilà. Tu vas prendre aubergine, maman. Aubergine, on continue à sénégalais, hein? Bon. On mange entre les femmes. Entre les femmes, hein? C'est les femmes d'affaires, hein? Voilà. Non, maman va faire. Souka. Maman va dire qu'on luka. On femme à tout le temps. Maman va luka. Maman va pour ça fourchette. Prends, maman. Tiens, couteau. Couteau, mais c'est ça? Non, pas ça, non, c'est pas grave. Et voilà. Eh! Ah, c'est vrai, beaucoup d'alcool. Eh, vous savez, le bateau là, c'est un beaucoup de temps, il a fourchette côté. Mais vous tenez côté qui est une fourchette. Nous on a oya. Et moi, tu peux pas se lire à ma bouche. Là, il y a une petite identité. On peut écouter la président. On va venir respecter mon toyo. Allez, nous sommes au conseil. Bon appétit. Moi, c'est pas vraiment. C'est maman l'identité. Nous l'avons d'accord. Soko kwa zaidi na kana la. Pourquoi quelle classe? On va là, on va dire Lucas. Papa n'a pas. Il n'a pas menti, ben On va y aller au sous-le na tongo danze. Ça ben moi ça. Ma famille. Félicitations les militaires. Merci maman. Militaires. Il y a bon gars dans la famille du Kenya. La famille qui est au lambe, hein. Maman banga teni na bomele lo liwonza kuna kate. Souka. Déjà là au baoya a les 30 na oya. Il y a la famille du Kenya. Là le continue ça à côté qui. Déjà kala. Bongo. Eh. Nabé na ma métier, hein. Benga visi. Benga visi kwa mpaza ya. Nabé na ma métier. La vidéo coûte un météo. Quand on fait champagne, il y a un champagne, champagne, c'est la moindre des choses. Champagne est clignote. Moi, je me la faut me le pas bien. Oh, yeah, buddy, like a Oye, babelela, gambela di distone. Elegela lage. Mafanya ngapi ombote? Zo mafanya. Ma secrétaire. Ma métier on a, ma Ma métier de mettez Toulouse. bon. Et vous êtes à Toulouse? Bonjour, ma mettez bon. Vrai chéri. Nalambi misili. Nambi ngenge musakala nyama zamba. Suba chakata na SMS ngana tindelo te mama. La mienne, Tala, la mienne. Suba chakata na SMS. Eh bien, la partie dans la vie, t'as fait quoi? Te pangu sakala. T'as le quoi? Ça pas peur mon tiens. Eh bien, la partie dans la Tunisawa. Merci Aviens déjà. Oh, beaucoup t'en as. Na rien beaucoup t'en. Ah d'accord, ça va. À tout à l'heure. Merci maman Zamba Mouna. Merci. Au goût, hein? Oui, on va sentir mon nom. Il est bien. Hein? Oui, tu vas te mettre avec l'amba. Comment compte Internet pour y aller? On critique pas. Non, mais ben bah on attend parce que Colombe, ça il faut qu'on attend Colombe. Il faut qu'on baigne là. Voilà, ça bien. Il faut attendre Colombe. On fait l'alcool, vite fait. Il faut bien manger.
Bien manger, mais bien préparé aussi. C'est ça. On a beaucoup de aubergines. Batumbé lui son calme. On a beaucoup de la Chine. Beaucoup de la Chine. On a au Japon, on a aubergine, on a batumbé la makala. Mais tu as la Chine, on peut tout le monde à makala. On a aubergine de la Chine. Na makala. Ne pas ça na sauce na bongo ko tumba na mbisi. Yo bo nga la Chine. Toko maman. On dit que c'est tout ça. Tiens la langue ngai parada. La langue ngai. On dit que c'est kende mususu. Je vais bosser à la foufou, il y a mon déro. Il y a mon déro 14 fois. Il y a mon déro, la personne va me te belé. Ma tête n'est pas des voisins. Eh, biso ta bata monti ki ngali na ta musika na bango. Bino bata musika, ta musika na bango ta pe mete. Le ba ke na aéroport ba ya na ko les anzema tete. Mangata. Mais moi qui n'ai pas de matite na debonam. Eh, tu n'as pas de. Na debonam, est-ce que c'est ça ça na? Comment ça ça? Debonam est un quartier. Tu vois que na debonam. Na suppose est-ce que moi c'est ça 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 ma tete na commune. Bon, le debonam. Un quartier de debonam. Voilà la famille. Tu lis bien na bio. Tu as qui te faut lire bien. Vous savez mon lera va ça dina ba kisala ndeki. Oui ça santé. Zala kaka. Lamka maman et moi. Voilà. Merci bien ami so ba bonga maman ile ni tout. Merci na ma famille pour nous kwa lelo. Côté pe champagne qui est zoyi. Calme. Nous sommes pas dans mon encore kaka. Oh, you baby, like a distone, Elengela, like a panabi, so the distone like the longue jambe la plus belle. Didi, photocopieuse originalité. Oh, maman Kouloute. Maman Kouloute a Didi Stone. Didi Stone, photocopieuse originalité. Voilà. Nous c'est l'ambiance. Ndeto ça veut dire peut faire ta ndenga ko seka. Voilà. Il faut ta la Didi o ka lingala. Ça c'était bien. Parce qu'on a français to kana na français té. Ça c'est c'est toi la plus belle. Voilà. Faut ta ke biso ya maman. Po oye barape ko lamba après musala au côté de cuisine au lambi. Et lui musala ya etika mannequin international. Voilà. Voilà. Voilà, bisous, tozolia, to continue sur Rolia. Bien manger, c'est le début du bonheur. Tozolia vraiment kitoko. Oazan appétit, azo appétit. Recevez l'appétit, boza appétit, bolia. Ce côté les vidéos, la bisous publiée, la bande comme sous-suba, comme on a. Ok, Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna. Nzamba nibeshine bana betu bons. Bisous, bipwepwe, bye bye. Voilà. Nikata shedu shiri papi ninda shaiwa he Kaitana kuningune papi ninda baiwa me Namo Utengeta namo